na biso Marcelo. Muta sambwisie na mokili o mobimba. Pas kota ba page polémique après sa mort. Sa propre cousine. Vous savez, le monde méchant. La jalousie existe. On doit faire très attention à bon moïboé. Nani to reliane, nani to sa confiance. Donc, les lorsque qui moi si a pasteur Marcelo, maman Blanche a koufi paix à son âme. Ce qui a samboué na mokiliti na ba page lelo, c'est parce que sa propre cousine était jalouse d'elle. Ndenge maman Blanche a balara pasteur Marcelo, sa cousine a bengara ba camarade ne pas yebisa ba ok, akene ko sa Bible na ba fesse, te ba bakse masoko ba kati li bumu, to linga kutu Marcelo te, une cousine qui est la sorcière, a salir image ya ndeko na moko. Et puis sa copine, elle a l'audace ya kosaba audio pour na lobake, ka camarade na nga muta betela ngai. Motema mutu za sandu quoi. Bo pandi famille za motema mabe. Comment une cousine a kose la mutu likamwa après liwa. Et ça la solo ou lokuta. Comment ko panzara ndeko no sango ki awucho sala Bible, awucho sala boy, yekutu boy. Mokili ya banga donc ndenge maman Blanche abala pasteur Marcelo ba cousine na ye lokwa bazwa chance wana te ozala mwasi ya pasteur Marcelo ba koma ba jaloux na ye na coulisse. Est-ce que maman Blanche ayebaki ke de son vivant que cousine azaki jalouse na ye? Maman Blanche ayebi ngote tia koti na sa mabela tikele ko yeba te ke ba cousine baza ba jalouse na ye. Tant to souffra na vie na ba parents na so propre batu bazala rate. Tant to souffra na vie na makamu na biso batu bazalaka te lelo soko zui libala no ya bien et comme que osimbaki kisi asalaki boy te soko ponama oponama maman Blanche aponama azaneka mwasa pasteur Marcelo aponama ate poza mwasi ya songolo pakala te aponama azala mwasi ya pasteur Marcelo. Une cousine oa kena kozama solo ya ndeko ne obanda kotonga ndeko na yo depuis kala. Voyage à Genaka Turquie, à Kessa ba fesse, à Kessa Turquie, à Kessa libumu, à Salibo. Comment vous allez salir l'image de maman pasteur? Pour toi, n'est pas les canaux télé bon banda ko sepelate, au salir yelo kwa nzamba zaka juste. Si vois no yo kaka et ko bima ke yom to salir ndekono a mwasi. Ba conflit familial, tala ba ndoki ya famille de balinga ba bonheur ba tuti. Tala ba ndoki ya famille de ba ndoki ya batu. Tala cousine a salir ndeko na ye. Pasteur Denis Lesi. Nazo comprendre te. Ya Denis. Tangu yo sala ba pétage na yo. Est-ce que osho yoka. Ba ninga na ba pasteur. Ba yo solo be mission la télé. Ba banga kote. Ni osale la pasteur Mike Kalambai. Wa vient nanga ya Denis Lesi. Wa pena vient nanga. Mena zong sono parce que okomo comme on a tort trop. Parce que c'est nous le Congolais qui to comme sur un niveau wana. C'est nous le Congolais qui to landa abuzoba. To comme so to ko applaudir ma bête to comme so malamu. Parce que Denis Lesi so yoka mokili mo mate yoka no ta mama Tina. Yoka mama Tina. Mama Tina uta malada makasi. Mena mona pasteur moko ta passa na télé pour na olobake mama Tina saki AVC mutu te alobango ni pasteur Mike ni ya Momo Moïse Mbiye